Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino ba namboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est à comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ngingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. C'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bon vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Tozakoya, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est à Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Boyebola muna bolandi ya journal ya pepe pona pepe info lingala mbote na bino nyonso tofungoli mpona kotalisa bino na cadre ya vision ya modernisation des infrastructures nationales. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé mardi 11 août 2026 na lancement officiel ya ba travaux ya construction ya nouveau boulevard au babengi yango bongo Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba héritier mapine mi apesi bino ba détails. Na cadre ya vision ya modernisation ya infrastructure nationale, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé qui mardi 11 août 2026 na lancement officiel ya misala ya kotonga nouveau boulevard Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Initiative présidentielle oyo ezwami na dynamique pour na koviser kofluidifier durablement trafic routier awa na ville ya Kinshasa mingi penza na cœur ya capitale. Ezali bongo ya 2020 mètres route oyo eko prolonger boulevard triomphal tuna place Bakaya ou na commune ya Bandalungwa et ko traverser quand lieutenant colonel Kokolo pe et kozwa 8 voies ya circulation mobimba ba trottoir et kozala aménagé système moderne ya drainage oyo ya bazo fluvial ezali pe na éclairage public moko ya makasi signalisation complète pe ba espace vert ndenge gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba a précisé ki ezali bongo koleka hommage oyo ezali rendu na figure emblématique ya démocratie na République démocratique du Congo Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba nzela oyo ezali ko représenter investissement moko ya avenir et ko réduire ba embouteillage pe et ko faciliter déplacement ya bateau et longo na biloko na bango et ko améliorer accès na ba quartier ebele ya ville ya Kinshasa pour na ko favoriser ba activité économique pe ko accompagner expansion moko ya malamu ya capitale na biso Kinshasa selon gouverneur ya ville ya Kinshasa chantier oyo ekozala exécuté bosimba na entreprise chinoise CR20 yé à s'engager pour na ko respecter ba norme ya qualité ya sécurité pe na délai oyo izwami pour na ouverture ya circulation d'ici 12 mois. Directeur général na yango Gu Zuwei yé annoncé na ba autorité ba communauté locale bango nyonso bakozala impliqué pour na ko favoriser emploi pe formation professionnelle. Plateforme Jeunesse Parle bakozala bongo mokolo ya samedi 22 août 2026 na commune ya Maluku pona kosolola elongo na ba jeune na likambo etali bongo changement ya constitution. Braj Engali le grand leader ya Maluku yepe akozala pona na ba détail.
Komini ya maluku ekoyinda ekoningana elongo na plateforme oyo eye plateforme Jeunesse Parle bazali kolobela makambo ya République démocratique du Congo. Jeunesse Parle oyo ezali kokambama epai ya mwana mboka Serge Etinkum Anza bayembala oyo na komini ya maluku. Bokanga date oyo malamu ekozala samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya maluku epai wapi plateforme oyo Jeunesse Parle bakosolola elongo na bilenge ya komini ya maluku pona likambo etali ba réforme constitutionnelle ya mboka na biso ba défi pe ba enjeu ebele bosimba pe boyeba ke bilenge nyonso ya komini ya maluku bobengami kokende ebele samedi 22 août 2026 na terrain basket ya zone 4 référence kermesse ya maluku epai wapi bokosolola elongo na plateforme Jeunesse Parle na sima ya kotambola na province ya Katanga, province ya Chopo, province ya Grand Bandundu pe bisika ya ndenge na ndenge ngala oyo ekominde ya bana komini ya maluku. Nani akoparticipe wana? Boyoka bien les grands leaders ya komini ya maluku, Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, mwana ya bamama yepe akozala wana na milulu oyo plateforme Jeunesse Parle azali koorganize samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya maluku epai wapi bilenge bakozala face à face na plateforme Jeunesse Parle ya Serge Etinkum Anza ba question ya ndenge na ndenge ekotunama makambo ebele ekolobama bref ekozala ba échange moko très riche entre plateforme Jeunesse Parle et longo na bilenge ya komini ya maluku bana nyonso ya komini ya maluku. Rendez-vous ce moko samedi 22 août 2026 epai wapi Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, leader na bino ya komini ya maluku yepe akozala wana ekozala occasion moko kitoko bana nyonso ya komini ya maluku. Rendez-vous ce moko samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya maluku epai wapi bokozala face à face na plateforme Jeunesse Parle. Midi en prière, on a vocation de révérend pasteur de Delandou, Baza Kokoba, na milulu na bango, il y a 21 jours, il y a jeûne et prière, oyo, va dénommer en haut, baptise au fire, et pas yuapi, et zali ko selemana, église Maki, oyo, ezwami na avenue le pori numéro 87, kuna na commune, ya Kasavubu, référence, rond-point, qui pointe. Midi en prière, et bengisi bana na nzambe na milulu minenyo ya 21 jours oyo babengi yango baptise au fire ngonga kitoko moma ya elengi oyo bana na nzambe basanganaka autour ya kokila pe ya mabondeli 21 jours ya mabondeli oyo ekosangisa basali na nzambe yangu ya oyo bakodefile pona kote ya liloba na bomoi tozali bongo la pasteur Joël Kabasele, pasteur Ken Luamba, docteur Job Mukadi, tozana apôtre Levi Kongolo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavungu, pasteur Raf Kaseya, pasteur Toti Mbengela, pasteur Michel Opusa, pe oti ya milulu ezali moko, révérend pasteur Dede Landou. Botuninga nini baptise au fire et bandaki déjà lundi 3 août pe clôture nango et kosalema na esplanade ya stade de martyr pendant 3 jours. Totangi mokolo ya vendredi 21 kino dimanche 23 août 2026 nangonga ya 15h30 kino 20h. Baptise au fire oyo ezali na ba particularité ebele ya liboso eza na 3 vacations. Totangi na 5h45 kino 7h15 uniquement sur Facebook et YouTube nangonga ya 11h20 kino 13h juste bokozwa yango na midi en prière na nzela ya Facebook, YouTube, Majabu TV pe Radio Kin 24 et bongo na 16h kino 19h30 eza koyinda mabe na siège général ya mission apostolique Golgotha oyo ezwami na avenue Lopori numéro 87 na commune ya Kasavubu rond-point Kipwanda
clôture ya batiso fire ya année oyo ekosalema na esplanade ya stade de Martyr pendant 3 jours totangi mokolo ya vendredi 21 kino dimanche 23 août 2026 na ngonga ya 15h30 kuna tokozala na basali na nzambe lokola Dr Job Mukadi peye moko pasteur Dede Landu boya ebele moto eza kopela satana za kozika na ndenge ya kosakana te baptizo fire bonganga na nzambe eleki bonganga ya kisi il faut eyebana boye ibolamu. Pour l'année académique 2026-2027, Université chrétienne catholique ICC dans Akam et Fongoli déjà ma porte na yango pour na site nango nyonso oyo zomi la ville province ya Kinshasa ba détail le ngona Nathalie Kala Kapé. Leader na pédagogie paix à réussite aïe. Université chrétienne catholique ICC dans Akam a Fongoli déjà ma porte nango. Bonne année académique 2026-2027. Toujours dans le système LMD, licence, master, P doctorat, na vacation à jour, P à soir. Kuna bazan na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazan P na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse Oyo, campus ya Selembao. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26 na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula. Arrêt chambre froide, entrée Mokole numéro 16 P8 sur avenue Ngeba na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango et Somi Bongo na boulevard Lumumba numéro 415 na commune ya Kimbanteke. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, base d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique dans Akam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université a bas prix. Ce qui est bien affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1, c'est $150. Donc, nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisu souté pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC don Akam a Fongoli ba porte nango pour na ba étudiant. Oyo, ba koko ma partenaire actif pe co-créateur. Pe na richesse, na ba prix amke, qualité supérieure ESA de Awa. Ba prix académique, banga na binoteo eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele UCC dans Akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027. UCC dans Akam, université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. Pour l'année académique 2026-2027, École d'informatique de finance EIFI, dans le poussé, et font déjà la porte, na yango zo bango kuna la commune ya Goma na avenue Tchatindenge, Christian Kengebeni atalisi. Eloko ya somo oyo ba congolais babandaki kozela yango yo. École informatique de finance EIFI yango ezali ko former ba cadre ya ndenge na domaine ya informatique yoka et fongoli ba porte na yango pona ba inscription académique ya année 2026-2027 yo mutu outi kozwa diplôme kaka sikoyo to pe ozwa diplôme kalatango ya ba flama yebakete awa babosani yote place ezali pona yo yaka kozwa vraie formation na informatique na cycle ya licence topé na cycle ya master yango yo e fandisi idéologie awa pona kopesa yo formation ndenge esengeli. École informatique de finance oyo eza na ba filière lokola informatique de gestion, mention, analyse,
programmation et conception des systèmes. Lisusu côté ya ba génie informatique kuna pe bazali na mention réseau informatique. Welisa yaka koza formation ya kitoko po awa soki aussi ici désormais cadre na société pour école informatique de finance EIFI ezali ko exister depuis plus de 50 ans ezali mukete 5 décennies mokoka et fandisa idéologie na kati ya mboka oyo pe ezali ko bimisa ba informaticien ya ndenge na ndenge awa na kati ya société surtout na kati ya République démocratique du Congo engaye ko buka na te yoka boya ebele na école informatique des finances bilenge bao bazwi maplom sika bilenge bao bazwa maplom kala ba papa ba mama boya na école informatique des finances mokili ya lelo ekomi village planétaire mokili ya lelo ekomi informatisé sans informatique tozotikala na sima yango tobengi bino connaissance et akana mbula te koyekola et akana acheter ba papa ba mama boya ko s'inscrire na école informatique de finance pour lisolo ya kotanga eza lisolo ya bolingo eza kana acheter boya ebele efi efongoli ba porte nango pour na inscription boya la biso ka ba diplôme na bino ya kala pona bo s'inscrire en tout cas tozoze la bino boya ebele otuninga école ezali wapi zwa papier comment et zwa mina adresse oyo avenue Tchachi numéro 27 na commune ya Gombe référence kaka mausolée ya Laurent Désiré Kabila musée na kati ya Degerade pene na Banque centrale du Congo au pusani mukie fonction publique ndeko nanga Ozamo Bimba ça par réforme on a mis en place et puis moi leadership na ebike na kuti service boye na sabwe pour na tombolango nalingi nazongisa école informatique ya finance ndenge ezalaka kala première institution ya informatique ya République démocratique du Congo. École informatique de finance oyo EIFI ezala de vacation oyo ezali ko pesa ba cours awa oyo ya tongo ekobanda 8h30 kino 15h30 pour un jour peba oyo bazali batu ya misala tamingi ya kotanga na tongo ezali te kobuka na te vacation soir pe ezali de 16h juste à 20h juste ngingo Ozamo Bimba na école informatique de finance EIFI ozali koyekola na esprit ya ba cadre kobuka na te awa soki obimi Ozamo konzi na société munene pe ozali mutu oyo kozanga poste te na ba entreprise po ba étudiant na bango to ba lauréat na bango ba wele laka bango na ba entreprise publique na ndenge ya kosakana te kobuka na te mwana ya Congo mwana ya Kinshasa moko ya ba école ya minene oyo ezali na expérience yango yo EIFI ezali ko former bana kitoko yo papa yo mama yo jeune oyo uti ko diplôme sikoyo yebaka endroit ya kitoko to établissement ya malonga oyo ko pesa yo valeur pe le kumu na société ezali nde école informatique de finance EIFI oyo e fandisi idéologie awa na ville ya Kinshasa pe ezali ko pesa formation na ndenge elongo bani kimambangu po ozwa déjà inscription na yo pe tango kaka rentrée académique ezali ko salema yo Ozamo Bimba avec formation ya qualité supérieure oyo ko pesa yo valeur na société ozala très utile non quémandeur d'emploi kasi créateur d'emploi kaka ndenge bango mo balobaka te oui. Baelevi ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba présenter ki bilamba oyo batongi mingi penza ya coupe couture bona na baleta elongo na héritier Mapine. Alors, nous disons un grand merci à l'excellence monsieur Nerombungu ce beau cadre qui nous permet aujourd'hui de réaliser la bloco réaliser. En tout cas, un grand merci que le Seigneur a continué de battre et que Baxelaye y a ébélé. Tozana bana ya première coupe na troisième ba ko présenter ba bilamba la bango batoni na deuxième trimestre. Au bon na ba ensemble boza bana 5e, 4e et 3e des humanités bilambo eza bango moko ba 4e on peut batoni yango awa na ba atelier na biso. Message to kopesa na ba parents ba parents batindela biso bana. Batindela biso bana po bana ba apprendre parce que métier est une richesse munene na pas mwana soki mwana yebi ko tonga yebi ko sa yebi métier moko quelconque et ko sungaya zo ka mbongo na ki akenda kolekisa temps inutile ko demander ko senga heure nyonso eza bien te donc message de koko pesa ba parents batinda biso bana année prochaine tout mona bana ebele ba ya pona ko apprendre surtout na domaine ya technique na coupe couture on excellence Nerombo to bi penza nzambe apambola ye ebele tala atelier kitoko apesi biso
na bana oyo tozali koforme chaque jour bazali koapprendre na bamateriel moko donc ya bien ya qualité vu que eza ya biso moko awa nzambe apambola ye tolobi nini mpona papa Nero. Merci. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse aza kolonse bongo ba vol direct Kinshasa Luanda ba détail ngona Michael Bristo. Bondi ya Angola, Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yango yo. Bona bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bona bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire CAA comme kokende Angola dit. À partir du 21 août Ndingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans pep mon amapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Ouj Mundu d'Angola, Ouj Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est Mfumu. Collège Prof Aouka, bango pe ba fongoli ba porte na bango pona ba inscription na ba extension nango nyonso ya année scolaire 2026-2027 ba détail ngona héritier mapine. Osungi ya parents aye yende nani promoteur John Aouka Moma le grand baoba et longona collège Prof Aouka pour la année scolaire 2026-2027 na extension na yango nyonso inscription ezali ya ofele olingi mwana azwa formation ya qualité kanga adresse oyo na Bumbu collège Prof Aouka et Swami na avenue Luyeye numéro 9A quartier Fimi na commune ya Bumbu référence Elengesa Mosika tena wenzeli kolo ya makala boyekuna toza na cycle maternel primaire pe éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général. Kuna na Bumbu Minerval ezalaki 80 000 francs ya pamba po na cycle maternel et kiti na 60 000 francs. Na cycle primaire ezalaki 80 000 et komi na 65 000 francs congolais. Bongo na éducation de base de 7e à 8e ezalaki 85 000 francs et komi na 70 000 francs ya pamba. Na avenue Kolo numéro 36 na quartier Mikasi na commune ya Makala entre direction des Amoureux et Longo na Souci. Kuna pe toza na maternelle, primaire, pe secondaire, topé éducation de base. Kuna na oyo ezwami na avenue Kolo numéro 36 ezalaki bongo 80 000 francs ya pamba pour na cycle maternel et kiti makasi ti na 55 000 francs. Na primaire ezalaki 80 000 francs et komi na 60 000 francs. Éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général ezalaki 85 000 francs et kiti na 65 000 francs. Yoka bien John Aouka Moma ayeli ba parents ba innovation ya ndenge na ndenge kasi na enseignement ya qualité. Enseignement elongwe na yango lix mama atekaka matembele papa atekaka ngadiadia mwana akotanga kitoko cadeau signé John Aouka Moma le grand baoba mosungi ya ba parents baotanga bien bacours ezopesama ya bien so natali mpe bakaye même baexercice nazomona mpenza sava vraiment malgré minerval eza na se me bafasi mpe biso kolo okanisi esili te oyoka bien parents nyonso akokomisa bana 4 moko akotanga ofele pour toute l'année okomisi mapasa ndundu to albinos okomisi ba handicapé okofuta la moitié pour toute l'année wana nyonso nulle part ailleurs kaka na collège Prof Aouka mosungi ya ba parents yoka bien collège Prof Aouka aye lisusu na commune ya Maluku
na plateau de Bateke, na quartier Kingakati, na village Isia Enchon. Kuna, l'inscription est bandit déjà, ezali ofele. Bon na cycle maternel, ezali bongo na 25 000 francs congolais à Pamba. Même na cycle primaire, kuna pekaka 25 000 francs congolais. Pour na oyo etali éducation de base, c'est-à-dire secondaire générale, de 7e à 8e, ezali na yango 40 000 francs congolais à Pamba. Collège prof Aouka, 22 ans d'expérience, na service ya kosunga ba parents, on a encadrement ya bana. Collège prof Aouka, des champions. Collège prof Aouka ne tombera jamais. Collège prof Aouka, c'est la qualité qui fait la différence. Kuna pe na complexe scolaire Mama Pemba MPD bango pe batikali simate va fongo ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya ba option technique ba koba ki na ba recyclage na bango pendant les vacances. Nyonso wana ezali kaka pona kosala ke bazala vraiment complet. Ba participa ki na ba atelier na bango ya mécanique, coupe couture, électricité, électronique, construction pe bongo na bongo pona koyekola ba parti mosusu oyo etikalaki pamba te professionnalisme ezali kokoba na complexe scolaire Mama Pemba na bokambemi ya préfet adjoint na bango Vivad Sawandu Wiwakwa oyo organisaki atelier oyo pona komettre ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba à niveau nyonso wana ezali kotalisa professionnalisme na ba école oyo ya visionnaire honorable Nerombungu ba élève sur le plan technique et sengeli batalisa performance na bango ba recyclage et komanda kokoba pe ba stage ya ndenge na ndenge et kozala organisé ndenge préfet Vivat atalisi na micro ya Info Linga. Nous a toujours na suivi année na biso année scolaire na biso 2025-2026 et c'est là ko sila na le 2 juillet. Alors bana obomoni bakokisa ki bangonga na bango ya pratique. Alors avec et sous la direction de son excellence Nerombungu tozwaki ndingisa wana ya kobenga bana o pona kosala recyclage. Yango moni semaine o nyos tozo recycler bana na biso pona kokokisa ngonga na bango ya ba atelier donc ba temps na bango normal, ba heure na bango normal ya atelier. Toujours na souci ya son excellence na vision na ye o ya zwaki ya ko rendre ba jeune utile. Yango to mona kiso to tiki bana oyo. Mbongo oui toza na posa mbongo tokozwa mbongo. Mais na mitu ya bana oyo bakokisi bangonga na bango ya pratique. Nde son excellence Nerombungu mfuma banga moyo elongo na biso tosanganaki pona kozwa initiative oyo ezalaki pour la première fois na neo tomeki yango ya kosala recyclage na bana na biso nyonso bomoni ya ba option nyonso na sikoyo tosali pona mécanique na électricité na après-midi toza kokota coupe couture électronique et science na commercial o bakoya pona ko simba na ba machine na biso na itemati ndolo bango pe batikali simate ba fongoli ba porte pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027. Madete Longona Stéphane Skandi. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemat ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya Itemat ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kobanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université azana oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre amizwa en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babimakande awa bozwa ba option technique oyo Itemat ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana
pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na babiro na bango chaque jour eza ouvert pour na bino pour ya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Bongo tikolanda ezalaki bongo ya Nathalie Kaela Kapenda to poursuivre basango na biso mpona kotesa bino ndenge Protiva pesa kotokoto kitoko atoza mokolo koki komela yango sans problème. Basé à Kinshasa, au cœur du quartier industriel de Limete, au numéro 3 de la 13e rue, la société Chris SARL est une entreprise agroalimentaire de référence en République démocratique du Congo. Spécialisée dans la nutrition, elle développe et commercialise des solutions alimentaires fortifiées, visant à assurer une croissance saine et une alimentation équilibrée pour toute la famille. Papa, Nazan a besoin de le boss. Oh, il y a une société à Congo. Maman, Chris SRL est une société ya bana mboka. Et ça na Congo, pena ba congolais depuis 2002. Tozana bino, tozo bota, tozo kolisa, tozo leisa, diamant, lia utonda. Ba produit to salelaka, ezali bongo, mélange, soya na loso ya Équateur, masangu na froment ya bandundu pe na Congo central, obakisi pe lisusu sukali. Yango nde pimbo ya ba produit ya Chris SRL. Protivat oyo ya ba bébé pro. Ils arrivent produit à Chris SRL. Merci, à la prochaine. Donc, bana mboka pe basala ka ba produit de qualité na ba norme et sengeli oyo penza véritable made in Congo. N'est-ce pas? Et ça, bien à bien. C'est ça. Chris SRL, le meilleur choix pour l'alimentation de nos familles. Informa journal a peu pour peuple yango et comme na suka en tout cas merci mingi na Christian Kiangebeni oyo azalaki bongo na sima caméra pe ya montaki journal oyo folinga la journal a peu pour peuple za supervisé par Héritier Mapine Bandeko otika malam au revoir. Bondia Angola Rwanda toye bonne nouvelle ya 2026 yango yo bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso bon na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais, c'est à connecter Kinshasa et Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire, c'est à comme Kokenda Angola dit. À partir du 21 août, Ndingo, vol direct Kinshasa Luanda. Et bandit, c'est à Bouki va pris à billet, na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya Pamba pour la classe économique, $795 ya Bouré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Us Mundo d'Angola, Us Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est à Mfumo. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question ébélité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.